ce n'est pas tout homme de Dieu a cette grâce-là, Yakobi qui s'abat. Bon, Bible Zoloba, tout d'abord, on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de la prophétie. Il faut avoir la conviction, c'est pourquoi on est dans le bas. Bateau a ébi kazana kis a lukangaiti. Muto azana kis, papa. Même l'église pas dans la chose à nous qui au monde. Maman nangaye. Fongola matoy o kalisolo. Moi na londe maman Gisnovit. A même biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto betia batampo et ça la 15 à 20 ans ici la kate. Moi na Londres a lobby solution ezwami. Somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba. Nzoto kokoma leke poete muete gu balapa. Solution ezwami pour la proposition nzoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans tampo si la kate mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Tous dans le monde, nous sommes en mode confinement. Mesdames et messieurs, je vous salue. Là où vous retrouvez, nous sommes encore revenus pour vous parler, pour vous informer, bien que nous sommes en confinement, comme je le dis, mais nous sommes obligés de venir vous informer parce que c'est votre droit et c'est aussi notre devoir de venir vous informer, raison pour laquelle vous me retrouvez encore et je vous souhaite, soyez la bienvenue dans cette émission parce que cette émission Grande Causerie, c'est une émission qui reçoit pour vous beaucoup de personnes, de différentes personnes. Nous recevons des pasteurs, nous recevons des musiciens, nous recevons des magiciens. Donc, il y a une catégorie, il y a une exception, il y a une raison pour laquelle nous avons toujours que ceux qui ont les Kambunayo, ceux qui ont un message à passer, hésitez, le numéro de téléphone est affiché au bas de votre petit écran. Numéro est Benga Bisso. Toko solo la toko yambayo toko sala programme nengeni toko sala pour que yo pe message na yo ezala écouter à travers le monde message na yo pe ezala passer et partout biso tozawana pona kozala peut-être pour batumoro boité et puis contre batumoro boité. Alors par rapport il y a ba demande nabino par rapport il y a ba message nabino pe na ba appel nabino boyebisa kingana zongi saye lisusu parce que quand il était venu dans notre émission c'était pour sa première fois le plateau et à Grande Causerie et première émission naie ça livre vraiment bino malamu et boyebi singa par rapport à la question na bino par rapport à biloko musu pona ko éclaircir yango ezala ki profit ezala ki obligé que ameka lisusu kozonga pona botuna sur la question et tout ce que nous allons parler avec lui aujourd'hui tout ce que nous allons lui poser comme question ça vient de vous parce que ensemble avec vous on a eu à préparer cette émission bino botina ki ba question na bino que non ce qui aille lisusu to mekampe. Il s'appelle le prophète Josué. Il était notre dernier invité au Yambaki Awa. Et il est revenu encore pour tout solo la naïe. Prophète Josué. Papa Boni. Malam nangola nzambe. Boye malam lisusu na plateau na biso. Malam na sepeli parce que nazo ngana okumisaka nzambe pona accueil. Accueil za malam. Voilà. Et na ye lisusu une seconde fois pour to solo la lisusu. Voilà. Moi les solo mukika na moni oye to se protéger namba masi na ngami balé ba se protéger déjà ta ke musala nzambe makamoni eza kotambola la pandémie oyo to fana na banda to bimate to se protéger tout moi li loba moi mukia va to ba émission ko loba na sepeli parce que nzamba za malam voilà na za na casque na ngai parce que Bible zo bana biso
il faut tout ça l'État. Voilà. L'État, c'est Dieu qui l'a établi. Zamenda Tchaki ba autorité. Alors comme ezalaki mbela ya gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa pour se protéger et puis ekozala malamu mingi totosa yango na sepeli toye na bakaske na bandeko toye na yango mpona kotosa kaka l'État parce que l'État nde nzambe aétablir bango na se awa mpona kotia ordre yango wana toza toujours na kati ya protection wana ya komibomba na kopesa maladie te et puis bon mpo na ngai nayebi ke maladie ezali mais nayebisaki biso na émission ya liboso ke moto akoki kobikisa maladie ezaka ya Yesu nde nalobaki toyokaki bandeko mosusu bayembaki église ekoki te paster bakoki kobikisa te non nzambe abikisaka maladie et puis ngai nayebi ke avant maladie wana ekóma na Kinshasa to na Congo biso toannonsaka yango je pense que natiaki baimage ngai nazalaki toyebaki kaka eza bagrippe na ndenge normalement mais on a été guéri et bato babika na église na biso tolekaki nango moko ata moko takufaki et puis na prophétisaki na monde entier nalobi ke nzambe déjà akangi arrêté ba sacrifice arrêté ya solo ba kokufa ya bato nde coronavirus wana na mboka na biso ata 1000 donc partout au Congo la zali bana ya Congo tokoleka 1000 te tokoleka te tokufa te tozali. Notre série de questions-réponses commence. Prophète Josué, Aïli Soussou, vraiment. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Si vous allez aimer cette émission, n'hésitez pas de dire un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Il s'appelle Gédéon Loao, que je remercie infiniment. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à toi, mon réalisateur, Jordan Panzou. Merci aussi, dédicace spéciale à celui qu'on appelle Paul Ventour et viens me retrouver bien depuis Bundes. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à toi. Dada Maingi dit Baliangando vienangai na pesi bino mbote nyonso place bozwami pe soko za na posa ya dédicace za na posa ya ba pesa yo mbote tout en abiso sympa. Prophète, est-ce que lelo vous avez na prêt à répondre na ba mituna nyonso o bandeko na biso partout dans le monde batindi? Oui, naza prêt à répondre eza malamu. Naza prêt na nyonso. Bon, vous après na nyonso prophète. La fois passée, dans Oyaki Awa, au pesa qui biso makambo belé. Et tant que nandako. Et comment au juger passage nayo na quatre émissions Awa. Il fallait pas les cas parce que makambo et baby, mais il fallait les cas parce que ta yango ekokaki penza ya koleka. Bon, normalement Bible zolobake eloko moko te koki kosalama soki nzambe apesi yango nzela te. Voilà. Ya liboso yango wana pona ngai eza malamu ezalaki temps ezalaki vraiment temps moko opportun où nzamba pesinga on a les émission parce que il y a de cela ba décennie 10 ans na les gars sur la télévision parce que na bande ko les la télévision tout ça là ba émission ebele na ba apôtre Skatenda tout ça là ba émission ebele et puis na ba prophète Neema ngai naza mwana nzambe première fois na ngana les la TV. On était encore enfant, donc on a nommé Flix, Zachary Bababa Sui. Voilà. Azaki journaliste na RTNC. RTNC voilà. On a nommé OZRT. Na époque wana Azalaki na Barza émission mo Barza. Barza oui. Bayaka au filmer biso comme artiste na ndeko beta Flix na matete wana na CPK loko donc na zwangoluana donc histoire na ngeza makambebele voilà que na CP histoire za makambebele. Déjà première question, il faudra commencer avec vous motuna liboso ezali que na moni na mission to salaki na yo batebele ba sepeli nango amen et quelque batupé ba sepeli nango te. OK, alors pour na nisko batona ba sepeli nango te. Bon ndenge na lobaki la fois passée na ebisaki otuna nga question lobby est-ce que na makambo lobby est-ce que bateau bako contredire yo bateau bako loba donc négative na bisaki non ezangolo nzambe et esengi kaka te bandima biso parce que Yesu pe bandima ki était bato nyonso te bandima ki donc c'est pour komoni biso pe ezandengo wana donc moi ba tolérance wana est très très important na bateau bandima ki te mais kondima wana te na sens ni il fallait ba éclaircir. Je pense que aux gens qui ba question ou ba tunaki pour yamo de sali to zonga pour te répondre te éclaircir pourquoi ba demande na bango ezaki ndenge. Voilà. En fait batu balobi
exemple nga naza malade nini nakosala pour que soki na ye pa ina yo osambeli mpo na nga nabika il faut na se contacter kaka na prière oyo kosalela nga ou bien eza na bamakambo mosusu oyo koloba na moto wana ki asala pour que abika. Bon, normalement Jésus alobi moto malade nde alukaka munganga. Voilà. Oyebi na kati ya Bonzambe, nous avons 5 ministères. Bonzamba Pesibiso. C'est-à-dire nous avons cette grâce, tous en ba apôtres, tous en ba prophètes, même Christ, la Bible dans Corinthiens que est-ce que tous sont des apôtres? Est-ce que tous sont des prophètes? Est-ce que tous ont le don de guérison? Parce que il faut que tu aies ce n'est pas tout homme de Dieu a cette grâce-là. Yakobi qui s'abattu. Il y a des gens la Bible lobi na Corinthiens, est-ce que tous ont le don de guérison? Parce que les abongo batuna batu bazana o nzamba particularité o nzamba péché. Même Jean-Baptiste, il n'a rien guéri. Abiksa mutute. Jean-Baptiste na monata sakola na kati ya Bible mais on l'a appelé prophète. Voilà. Alors Yesu ayaki, il a guéri les gens. C'est pourquoi moni na ngina bisa batu ke ndemo tiko tuna na question oui, mutu soka epa na ngai akobika parce que Dieu m'a donné ce don là. Yakobi qui s'abattu. ezali ngolu o nzamba pesinga batu mususu bakobi akoki kobikisa te mais soka yenga na yebi neni tokosala parce que na médecin parce que mutu na mutu eza lokola na science bato basali médecine ils ont leur spécialisation eza te ke kaka yo za chirurgien yo osala coopération okende kozala pédiatre bapédiatre bazali bachirurgien bazali baophtalmologue bazali donc eza ndenge moko na kati ya bonzambe. C'est-à-dire il y a des hommes de Dieu oyo bazana don ya guérison ba misupe ba na ngote nde yango moni eza important et on a uti koloba esengeli kaka baya parce que pa na ngai nde nzamba pesi ngai don wana parce que nzamba pesi don wana mais ko to moni lelo par rapport ya ba ya kobikisa na yo moi ba doute comme kokota prophète azana magie prophète azosalela nzambe prophète azabo mais finalement ce que tu comprends ndenge nini que prophète aja nzambe soit aza ya magie. Bon, Bible Zoloba, tout d'abord on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de la prophétie. Bible Zoloba na Deutéronome chapitre 18. Nzambe alobi boye, nzambe akelaki likolo na se. Nzambe otozobenga Emmanuel Yesu. Nzambe otozobenga éternel parce que azalaki akozala libela na libela. Oui. Yewana ou azana bisolelo parce que Jésus a dit que je suis avec vous tous les jours. Alors différence eza makasi. Alobi na Bible n'allez pas vers ceux qui évoquent les morts. N'allez pas vers les devins, n'allez pas vers les magiciens, les enchanteurs, batu o babele la kaba esprit. Mais vous allez chez le prophète. Boke n'est pas Deutéronome 18 le bien. Boke n'est pas un prophète à koyebisa bino demande na bino bozana ngo pai nanga. Boke ne nango pas un prophète et prophète akomema ngo pai na nzambe pe akoloba la prophète ezala boy parce que Bible lobi je mettrai un prophète comme toi. Nzambe na lobi akotia prophète lokola Moïse, c'est-à-dire chaque génération nzambe atindaka ba prophète. Nzambe atindaka ba prophète nae. C'est pourquoi moni na temps otozana yango. Toi na temps kimbangu te. Kimbangu azate. Na bomoto bo azate. Tozana na musée aidi na balate. Baonga na yebi basali nzambe minene tozana apôtre Skatenda te. Apôtre Skatenda azate physiquement. Mais na minute onde tozoloba awa ba o baza vivant yango moni Yesu a répondaki ba sadicéens ba pharisiens ayebisi bango botanga ka écriture. Tant bozolo ba makama mariage. Mariage abi vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas les écritures et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Nzambe tang abimeli Moïse na bisoir dans la Bible, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà. Bâtir virgule les qui juxtaposent à l'obi, mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Nzambe abato bazaba c'est-à-dire ndenga nazana bomoy awa Isaac azate Abraham azate c'est-à-dire époque wana eleki kimbango azate muzaidi na bala azate apôtre Skatenda azate époque ezali nde biso to bozomona prophète awa nde yango tozo sala parce que nazo pe mananu
Nzamba kitisi likaboana lobi je mettrai un prophète comme toi, vous l'écouterez. C'est-à-dire c'est ça Nzamba pesi sur le quoi tous alors le quoi prophète. Voilà, merci, très bien répondu. Alors s'il faudra éclairer les choses, comment on a interprétation comment moi trop on a le Nzambe. Oui. Parce que quand la Bible wana ozotinda biso ka totanga makomi wana, zolo bakena liloba ya Nzambe, eza ya côté kate, eza ya kopesa ma gratuitement. Oui. Mais comment les autres commis comme on a ce tobito ko tapika mbala moko prophète na makambo bengi ya huile d'onction. Comment bino bokomi ko teka ba okomi ko teka huile wana ke nombo pona obika il faut ya na pesa huile ou appliquer yango mais huile wana okozwa yango gratuitement te okomi sko faut ka no dona konde apes exemple $1 pour que azana droit ya huile wana. Ce que ça ndenge nini confusion koti. Bon, merci beaucoup Papa Dona. Mutuna neza makasi pesa malamu. Merci. Naina faire éclairer le peuple de Dieu au baolandanga partout dans le monde. L'évangile ne se vend pas. Bateka évangile te. Bateka évangile te. Mais l'évangélisation on paye les prix. Photo foot a pris pour l'évangélisation. Yesu alobi boy. Et ça na ba place so sengela ki na koma na keiti. Mais na pesi bino nguya aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérissez les malades. Alobi, aller. Et puis, il y a une mission, et ça mi balo Jésus tinda ba ekoni. Mission liboso yeso alobi tant bino boso kende. Boso mbelo, bo memelo côté. Bo kende, bo évangéliser, l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. La deuxième mission alobi tant boso kende, bo teka o boza nango boso mbambeli. Yesu alobi nango si elaksi ke évangile nde na ote ya to na oloba na ote kangota na weko te kate na wona eza lokwa na komi ko marchander Christ kolo na ngai mais évangélisation pona kende exemple to ya awa na plateau on a payé le prix pour toi ko évangéliser ngana na voiture te tozala ba confinement ba transport zo matana ndenge nango et puis nde na tambo na bana na ngai commercial c'est ça et puis il faut na ya na futa tala non na banu na ena bango moi chauffeur taximan na non pas billet on eza bongo tinga bokomi ko tiango na ndenge na bino elakisi ke évangélisation na epo na évangélisation na ko tiga na ndako nazwa moi mbongo wana nazaki nango bana ba mélange et puis nde na ye awa et sengela mbongo ala ta mususu eza la provision parce que mikolo économie za mwa mobulu mais na ndimi ko gaspiller yango te mais kolona yango na évangélisation pour évangile et yo kanai pas batu bazani c'est un peu ça donc tozo marchander te et puis ndengo tu ko tuna ngai sur question pour na huile voilà c'est très important huile bazote ka yango te et puis faut te beloko moko to croyaka na lobaka eloko wana la fois passée to croyaka beaucoup plus na magie to croyaka na bakisi banganga tout ça na yebisa biso ke ezali na ezana magicien moko te atambola na mai lokola Yesu soki Pierre a essayé ki atambola na mai te so ezana magicien moko te pharaon akokate devant Moïse abwaki nzete comme serpent Pharaon pas bois qui nous était comme serpent, c'est-à-dire différence moko yango mona na lobaka. Machine de ekopia ka foi. Machine de lukake comme loko la foi. Na sens que na kati ya foi principe ya foi ezani makambo yo so mona te mondi makezali. C'est-à-dire ko douter na yango te, ko hésiter na yango te, ko banga yango te. Eza de même ba magicien tant olinga sali comme na ye, a douter ta sala ngo sa muta na exemple na bandundu alobi na kindoki na ye aya aboma exemple ndeko na ende toyokaka voilà akoya te akosala ba biloko na ye ba grigri na ye mais na kondima wana za nango pour likambo esalami o babetake kibota tout ça kufi ozo comprendre biso to croire beaucoup na magie na koyi ko tuna question mais na yeke mukiyonde muto tuna nga question voilà na oloba na bato o babengaki pona makambo oui médecin oyo bazo bikisa biso na nzoto bao bikisa biso te na molimo baoya na baopesa oki c'est exemple ozobela akoye biso non malaria eza kati na yo il faut mela kinine ba chloroquine tout ça il faut mela ngo pour malaria bika mais malaria chloroquine wana mutasali yango eza mutu na mayele na formule mutu mais huile d'onction mutasali yango eza nzambe
pourquoi pesine biso mayele ne ba minganga bazana ngo huile ba tekaka yango mais côté ko nga na lobai côté ka huile ezali ke nazoteka ne Christ na évangile o nga nazoyana ça dit mutu azana posa andima Yesu oyo Yesu o nga na memeli yo c'est-à-dire na tekeli mafuta même Bible ezolo bango babi venez acheter de l'eau viens acheter l'eau mais au prix mais non pas à prix d'argent mais ça a prix à kondima Yesu et puis huile d'onction toza na différence entre huile d'onction na huile d'olive. Voilà, différence ezali que huile d'olive ne ezalaka élément voilà oyo bako sala yango bako associer yango bako composer yango na biloko misusu pe koma huile d'onction même temps ba sala yango tout le monde qui en même na kati ya Exode tant nzamba oyebisa Moïse luka batu ya boye basomba ba galbenum basomba ba nzete ba state basomba biloko belé asala ba encens tout ça pour basala composition ya huile d'onction et là qui c'est que na n'époque lelo biso to na zamba te to na mboka kuna te to na Kinshasa to zambuma olive wa il faut que na ba shop to luka yango to somba yango ezo senga mbongo siko tango bino bobike huile basomba yango te siko tango na rosala yango ndenge nini parce que na uti koloba évangile batekaka te mais évangélisation bafutela ka yango puis et là c'est que pona pesa okisi wana ndenge muto docteur médecin pesa kinini pona malaria ngai pona pesa huile wana parce que huile wana papa dona nzambe ne mutapesa nga yango siko tango lobi ke nzambe mutapesa o yango prophète nga pesi ko na mito na ko bimisa pe moi quelques 10 francs nga na za nango na côté un supermarché na zupe huile d'olive wana pe na chepe na ndako nanga avant ko bima pe na pakoli yango c'est na lo ba pe ke no huile wana pe ka nzambe mutapesa na supermarché na on a oya wana différence na otio lobezani ba tu mingi tant pasteur bi bosomba ba huile d'olive voilà huile d'olive eza huile d'onction ti huile d'olive eza huile d'onction ti comment huile d'onction ndenge ni ya on a zolo bate il faut ba eza composé na ko pour ozaka huile na biso to na benga ba livio ba simba lelo ba huile wana on sala publicité mais na oloba na ko kozwa yango na sangisi na biloko nzamba lobe comme huile d'onction il faut kana ke osomaka huile d'olive ndenge eza ba ko kalingira ngo pe poisson ba lambela ngo soso eza huile d'onction te différence wana yango moni na oyebisa ba homme de Dieu parce que lelo ba oteka huile ngana yebiso ke toteka huile mais huile na biso ezala partout dans le monde soko une église pas na biso huile wana eleki 2000 francs huile wana donc c'est-à-dire biso ngai prophète j'achète ba ingrédients na sombi ba huile pour basala yango soko moi mosala nzamba oteka loko e komi déjà na $10 et c'est que ça komi commerce huile pa na ngai depuis nzamba pesanga formule wana oui atoza na Europe atoza na Amérique wana Asie ceux qui ndeko no malade ndenge to obondela lobby avant na solano na butu on a fait ce programme parce que toi il attend on a joie qui nga vraiment parce que dans l'église on a aussi la construction et puis baka ezala ke bele mwana moko abotamaza na 4 ou 5 ans akena omeko makile sili babi kawana eza biso omeko na hôpital omeko hôpital ya na matete hôpital référence ya matete bakei na un hôpital d'état na Kisenso ba parents na ye basala en famille ba bazana bandimpa na ngai mwana wana sali crise asali kaka pe mekei mwana kufaki babandi ko sambela bandeko na ye mwana bandi ko déclarer nde na lakisa bango bazui huile d'onction huile d'olive te mais huile d'onction pour la différence wana batie mwana wana mwana seku kaka na mwa oyo ya mwa oyo to tiko ke nango ya mars eza na intercesseuse na ngai moko aomona na te na église nzoka nda salaki crise ba médecin ba beza méningite mais yaki méningite te asali crise akoti koma pendant 7 jours bakei na ye na hôpital ya ba maser na Kingasa na suka et ba sengi ba mbongo tout ça et puis mutu moko aye wana oh non batia journal moko eza soki na ba verset na ite soki eza magie soki ni batia na mutu arose quoi mama pulutu ya mwana wana akei na huile asambela pepa na baba mpaka na église huile wana ka ya 1000 francs wana atie na mbebo mwana wana c'est quoi huile wana eza huile tolo bateke nde tolo otiko ba magie na otiko expliquer serpent de Moïse na serpent de Pharaon différence ya te ba onyo so ba serpent mais différence ezalaka kaka ke
provenance ya pouvoir oyo wana ebimi esali eloko wana provenance ya puissance oyo ebimi wana est-ce que eza ya nzambe to eza ya nzambe te mais lokola ya Moïse ezalaki ya nzambe yango babengi yango miracle mais lokola ya pharaon ezalaki même eza nyoka mais babengi yango magie ozomona différence parce que source ya Moïse euti pa nzambe ndenge ngai na obaki nzambe abimelaki ngai ayebisi ngai tanga poni ngai azongisi ngai na liwa na zongi na bomo yes abimaki bo abi je suis éternel et Dieu tout est accompli alobeli nga makambo nzambe wana pesi nga ba formule ba psaume pesi ngai na koma pesi nga na ba jeûne et prière alors na formule ya huile ti banana yebaka nzambe apesaka nga ministère prophétique na 99 ti lelo huile wana nde servi bato na lobaki bato ebele o bazaki na prison injustement et puis nde na oloba ah même ba venga Dieu ça ebi place azali ce qu'on a bi boy tozo ya place en tout cas toujours fan ça mapena moi ebele na huile wana quand tozo appelle référence tout le monde a pu ba église mususu et ça que non pour na ko sala peut-être pour na guérison pour na ko bika pour na ko pambwama parce que non bon il faut ko lia ndunda do pesi bino ti ba jeune ba kio ya bandunda faut ko lia ndunda la place mususu tout le monde que non bazo teka ba jus ba nini to sangisa ka ndemo que non c'est tout à fait normal ko sala mandenge wana bon normalement nzambe tanga abengi mutu tant nzamba sali appel il faut tout temps la Bible bato yo mosala nzambe faut ayeba liloba nzambe Ephésiens zoloba dans chapitre 4 Jésus a koufaki étant monté au ciel aillé dans les régions inférieures c'est-à-dire dans la région inférieure c'est-à-dire la terre il a émené on a dit il a émené des captifs c'est-à-dire azui batouana azui l'esprit na bango amemi yango na likolo voilà il a fait le don aux hommes apesi batu likabo abi bozo ba apôtre bozo ba prophète bozo ba docteur évangéliste et pasteur asali biso don biso toza net nga naza don pona mokili voilà pona lobiko ya batu nazali don pona Congo naza don ya batu nyonso o bazali ko nimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobi il faut pesa mission oseyo yango toti ko loba na Deutéronome tant to loba différence entre magie to ba prophète nzamba bi na Moïse ezape na kala na Deutéronome na chapitre 13 nzamba olobaki ekoki kozala na ndeko na yo ekoki kozala na parent na yo ami que tu aimes beaucoup aye ko inciter yo kota okende koluka o consulter bato yo balobaka makambo nzamba lobi makambo wana pe bakoloba ekoki kozala ya solo mais nzambe te mutalobi yango nzamba lobi na Deutéronome 13 wana yo muto ba memaki yo kuna yo mutaliboso bomaye boma muto amemaki yo kuna parce que nga bumiso nzela nzamba ozo comprendre c'est pourquoi batu bazomona ba huile bazomona makambo ya ba jeune eza lokola magie eza magie te donc c'est tout à fait normal que non jeune ya bandunda eza normal dans le sens que ouais nzam yesu alobi il y a d'autres esprits qui ne partent que par des jeûnes et des prières mais eza ba biloko monsieur yesu asala abika obiki bana wana ba ina mwana lunatique ba pierre ba nini ba ba pierre bazaki makasi so tangi Luc chapitre 10 balobi ke ba mission na batindaki bango bazongaki na retour bazaki na jouissance babi ah Jésus babi maître les démons nous ont soumis en ton nom Yesu babi ah c'est bien alobi na bango je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair alobi ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux souci na biso ça ne royaume des cieux ayebisi ki bango tant ba sepeli bongo babi ke te to koma na nguya tozana yango et comme une épreuve ya lunatique bakokate ils n'ont pas pu délivrer moi na wana nde yesu abengi bango na rozana bino banda mu colonie boza ba incrédule alors moni ba démon wana na pembeni na secret abi cette sorte de démons ne partent que par des jeûnes et des prières il y a des jeûnes il y a sorte ya ba prière omoni mutu tango azana eloko azana eloko oyo eza pa na nga ye azana yango te akokreele yango likambo na sens que tango ya eza te tango il faut ndima non appel na parce que ça batu nyonso te bazana don ya guérison batu nyonso te ba prophète est-ce que tous sont des prophètes okoki kolamukaka olamuki na ntongo lobi ke te nzambe alobi na ngai tout ça boyana ne prophétie et ya prophétie oh prophète il faut y écouler les prophétismes
Voilà, faut y aller yango. Le prophète en tout cas n'a habité soko sungabiso. Est-ce que parce que ba doit senga qui non ba pour ça comme on ata huile wana ezate huile ezali na voilà. Huile awa. Comme ça parce que en tout cas to fan ça maman to wana dada maingi du tour de robe to sur la kama kamande to sur la qui Paul Ventoux na Bundes bo sungabiso nango voilà. Merci beaucoup. Voilà. William. Nako simba. Eza problème te. Moi le makamba bag. Voilà. Bag yo le bag yo tout ça bag. Eza et l'autre côté. C'est comme ko tsa ko et comme ko bangi sa biso que no simbi bag bo comment ça eza na nguya te likolo ya Yesu. Nako expliquer yo. Yesu aza maître, ya ba maître, grand maître, ba maître ya ba maître, aza seigneur. Voilà. Mais nako yebiso que Yesu a utilisé ou to solo. Parce que le prophète kaka uilonga na somona oyo. Est-ce que réellement sans peut-être moi magie moi loko moi gris moi bonakati ngai na plateau bo soit muto ata la biso na occupé ko bika na yango mais na tu peux expliquer awa longola na il faut rectifier moi na voilà kolobate que moi magie moko moi gris moko non so kolobi moi magie to moi gris et là c'est que Jésus-Christ azana nguyati voilà Jésus-Christ azaka na se ya magie o nga na webisio eza na mutu aleki Yesu na nguya te omoni huile oyo ezali composé na otu koloba pourquoi biso batolobaka huile d'olive tozobenga huile d'olive huile d'onction te huile d'olive ezali ingrédient ezali condiment moko boye toloba na français eloko oyo il faut ba associer yango nde Nzambe apesa huile wana alors huile oyo Nzambe na inspiraki nga yango na ba jeune o na tapé na pesa rabato na bisa ko na pesa ndeko na biso alpa tout ça mutu nyonso azana aobenga nga ayebi jeune o nga na pesa kae na yebise que jeune na biso za légume okosala ngo za 3 jours za 7 jours za 14 na 21 jours selon cas par cas mais ça te que to fana nango libela na libela to liaka misunité to tikala ndengo wana non alors huile oyo ezali huile o Nzamba yebisaka nga mukolo abimela ki nga pesi nga mission na mission tant Nzamba pesa opesa na provision akopesa yo eloko soutenance ya vision na yo Jean-Baptiste tango yaki il mangeait que des miel il mangeait que des sauterelles mais na ebisio que babenga prophète il n'a pas prophétisé mais Yesu tango yaki yemobuta lobi bino bande ko loba Jean-Baptiste bondimaki Jean-Baptiste ngai aliaka miel aliaka nini komoni mabanki mais ngai je suis mangeur buveur mais la grâce de Dieu la sagesse de Dieu la puissance de Dieu s'est manifestée en moi mais Jean-Baptiste ça sera miracle te ozo comprendre c'est-à-dire yango moni Nzamba pesa biso huile longola kombo magie longola kombo ona lobaki eloko muke nde Nzambe eloko munene nde magie donc c'est-à-dire huile oyo ezali composé selon Nzambe nenga ebisaki nga alors ils ont un problème attends maladie nyos na yebiso que huile oyo bateau babela bampese même na belle famille nga ya on a lobby boy babika ya on a lobby boy na huile oyo na simba yango na huile oyo est-ce que okoki kosunga biso papa ya huile parce que ozape mutu o sungi pe ba artiste comédien pe moi ebele au travail pe na bateau pe ba ibani moi ebele okoki koyebisa biso réellement huile oyo esungi ndeti ba artiste nini kaka no ayepa ina yo cheka ka loboko et puis opeseka huile asungami. Merci. Omoni il faut na éclairer bateau. Voilà. Ce n'est pas seulement huile. Donc c'est-à-dire to sale la kakara huile té chaque fois na ba prière. Et ça na ba directive. Soki Nzamba lobi esengi huile to tia huile. Soki Nzamba lobi na déclarer bato ba na poto na obondela pona bango. Baza ebele on a bondeli pa na bango ba papa Gilles baza na Italie na obondela pona maman Nanette mujinga na France na tse huile te mais ça na bateau pe bazwa huile bake nango na ba mikili misusu voilà et ça huile oyo ezali eloko oyo Nzambe apesi lokola appui ya vision ya mission o Nzamba apesi nga po batu bazala guéri comment se fait-il mutu ko ko bela sida aye na église pa nanga na pesi appliquer yango nde na otio lo baba mbasu voilà eza na papa mo médecin oazo bix infirmier bande ko traiter mbasu 3 fois mais infirmier wana kufa mais papa wana bika na huile eza na batu o bazui ba résurrectionner otio lo baba star wana soki Nzamba bina pesa huile pona likamo eza mabete naza na batu bazaki na ba prison nani venga Dieu sayebi yango apinzao ayebi yango mais tant on peut si prophète na kati o maloba te tant mutaza na prison on peut peut-être huile o appliquer
et ça li que non ba quitter abima na prison bon on monte que non on a chapé mon flou na mitomba tout non yoka ezabou il y a des gens oyo bazali na prison baza innocent vous comprenez ouais eza na bato bakoti na bopito bazo bela lelo esengela ki te babela parce que nous sommes des Africains ba-Africains bana makambo ebele vous comprenez kindoki eza makasi molili eza makasi jalousie eza makasi muto akota prison pour na jalousie muto akoti net mama moko mama na biso mo aza na soyo mama wana azaki na makambo ebele nde na oloba na minute nzamba abikisi ozolanda mama wana babebisaki nzoto ya mama wana mama basali opération ya myome na fibrome nzoto ya mama ebebi solo ebimaka ye mikolo nyonso babebisi bambongo mais na nzela ya prière ya molai na bondeli mpo na ye totiaki huile te mais nde tozoloba nalobi te ke bato ya prison lokola baa na prison so osalaki mabe huile ekobikisa yo non ekobikisa yo te parce que moto abikisaka moto eza nde nzambe nzambe akoleka na nsima ya huile oyo yango te nde eza moboko yango na oloba tolongola image wana soki obeli malaria ocroire ke médecin akomela yo prescrire omela kinini mpo yobika mais malaria yango oyesila te mais l'église pas nanga soko ye net biso to time mipepe oyo tiko boma bato na ne passé na ba octobre novembre to lubaka déjà likambo épidémie o église na biso ezali eza na ba image to appliquer huile to appliquer huile lelo na biso ata nzaka te ya bébé abotami na église akufi et puis témoignage ba huile o eza te ke po eza magie non eza magie te huile oyo eza lokola ne bomonaka mutu azobela maladie balobi na yeke maladie no ya diabète kolia lisusu biloko ya sucre te eza ndenge moko mpe maladie oyo oza na yango peut-être esengi batia huile peut-être esengi osala gène peut-être mpe eza nango yango te peut-être ka badirective mosusu oyo nzambe akoki kosala huile oyo bato na kati ya fleuve na obetolo lisolo mpona huile oyo yango te eza nzambe mais nzambe nde apesi yango mpo ezala lokola élément oyo ekosoutenir vision oyo toza na yango eza lokola Jésus Christ ntango ayaki na mokili autilisaki baforme ebele même Jésus nakomi yango wa Marc chapitre 6 verset 10 à 13 yesu aza nzambe abikisa bato na maloba abikende kondima no ebikisi yo yesu abikisa bato alobi ke atie maboko achasse badémon yesu abikisa bato aza nzambe. Mais pourquoi tindaki na Marc 6 chapitre 6 verset 11 non verset 10 à 13 alobi na baye koli allez prêcher la repentance bo bisika bakoyamba bino pe na bino etikala kuna botia batu huile milimo mabe po yango na otikoloba eza na bato bana hôpitaux na bopito malade wana eza normal te malade ya kindoki sikoyo opesi munganga opesi bakini na opesi soki ba chloroquine opesi ni bo ebiksi ete mabiki na huile ozomwa ke différence ezali na ba malade ya kindoki na malade oza normalement ba organe na biso eza endommagé tout ça ba cellules et fonctionner te oza obligé obela biologiquement oza obligé obela mais eza na ba maladie spirituelle prison ozomona prison batu musu ba kotia même na ba poto kuna ba prison ba osala eza injustement eza ya kindoki eza kindoki nde sali bango bakanga na prison famille na bantu musu ba koti kindoki kuna to jalousie baninga alors ce qui huile ekei kuna ebimisio eza mabete yoka témoignage na ebisao ezalaki un certain mercredi moko boye na coup de fil la prophète ya ka to voyager lelo wana na terminus voilà na nini ya duche parce que ngape na okamba bango ava na répétition na okamba bango namoni a modero namoni ya pinza ou namoni na Joël voilà ba okende Pointe Noire to va tourner théâtre bona pe bondeli pona bango kana mo mesano parce que biso ezeloko moko tozalaka na yango oui les arana biso lokola donc pembeni permanent pembeni oso eza pembeni te bato ba boya huile oil kasi to pakola huile te ya cosmétique to pakola mafuta te balai de beauté te pourquoi to linga to diaboliser makamata non mais huile auto pakola rapona ya cosmétique wana eza peut-être pona kosunga nzoto ya boyi ya bomoto sikoyo chaque jour to appliquer kango mais sikoyo eza pona spiritualité malchance botutu babwakelo maladi babwakelo babiloko belebele siko tango babenga na ese on a besoin huile bokenango bakena huile basali ba théâtre na bango fallait bazonga ezaka le 31 ezaka ba le 24 et le 25 décembre
2016 si je ne me trompe pas avant Doucha Kenepoto voilà bakangama pinzo bakangama na kano na kati kufa abi non nzamba prophète azali il esprit moko yebisie kaka zwa huile wana azui huile na muto azali ko pilote na bango azo comprendre te asala bo eloko te bakomi kolela na kati la fleuve apinza wa yebi yango modero ayebi yango Joël ayebi yango Douche ayebi yango asimba moteur wana bu moteur abi non prophète a mystique to azui huile wana appliquer yango na moteur bu ba démarrer tika la témoignage huile oyo bato azaki na prison justement babima eza même ba continue sous ozo comprendre huile oyo eza makambo ya spirituel parce que Yesu nda lobi yango mais est-ce que comment huile yango Yesu nda muta lobi yango prophète c'est que ye la kisaki yo yango pona osunga kaka bana na ye est-ce que l'autre comment mona que non exemple parce que tu dis que non eza le kuta mabe bata ba théâtre tu dis que non ba musicien ya mokili bata théâtre baza bato ba simba bakis OK mais comment ça fait-il na pese exemple sœur na biso moko aye que non bon prophète na sali pièce na nga théâtre na lingi etambola pena bien o ebite soka simaki kisi ou pas na yepa na yo ocha yango ou ilo bondela yango pe kende malamu musicien mo boye prophète album na nga yango yo nzem na nga yango yo na lingo sambela yango ocha ou na yo pe kende malamu mais yo ebite que non simaki kisi ou pas osupe o sali yango etamboli moi to lobaka que non ou il ka ou bien tout ça merci vraiment papa Dona pour la question là c'est vraiment très capital. Naina lobelo moko naibisaki biso na émission ya ebandeli que mission o ngai na yaki na mokili za po batu ya maladi babika na yaki po batu tobengaka batu masumu ba profane batu moko ya mokili ba epa Yesu nde moko alobaki yango ayepo na batu malamu te ma yepo na batu ya mabe voilà yango tomoni ba Marie de Magdala na pesa ba exemple wana ba pusana pe na Yesu même voir même parfum Yesu azaki na parfum Yesu kuta loba parfum oyo ayebisi Jida eloko mema Yesu na liwa likamba parfum ayebisi Jida yo pourquoi tu na makanisi no babola parce que dinar parfum ezaki plus cher Yesu abi moi so asala yango malamu apesi yango po mukolo ngai na kokufa bambu minga na yango ozo comprendre mais Yesu ye moko nzambe akwako baba boteka na bino yango na okufa na nga pona oseka alobaki akoseka mais pourquoi Yesu a protégé ki corps na ye alobi ba bomba parfum wana po mukolo wana donc totanga ka Bible malamu alors eloko lobi eza bien na lobi boye mutu oyo ayepa na ngai wazali tobengi profane exemple ayepa na nga bino bondela pona nga album nde na baka ya babogis voilà et puis nde na yamba ba Dadi Bola baze bele ba Doucha ke nani papa nani o guitariste do a Congo tant azaki pas non là ba nga ça voyage na tchala mwana aya na bantando place na belle famille na nga na bondela pona e vous comprenez ça baza bele alors tala mutu alolengi wana ye exemple net ici péchant ngai na dédia exil contre péchant ayebi yango na ndako ya kala ya wera na ma campagne ezaki prévu prophète Néhéma akende kuna comme là wana naza pene ya prophète voilà et ça que prophète azwaki moi contre temps empêchement atininga na kende kuna problème kinzi bazalaka batu bazalaka bele batu théâtre tout ça badadi na ke wana ici ayambi ngai j'ai na dédié yango nga na dédié ki mais na tchaka ulité na dédié yango kaka mais soki esala ki ya azaki na bakisi na ye to mutu moko ba yepa na azalaki na bakisi ne po album na yeke ne pourquoi epa nzambe elakisi ke nzambe le kikisi pourquoi tu eliki pa nzambe ici la lobake nzambe na bondela po nango lingala facile filma yango archive ezali ngane na bondela yango na dédié yango pa nzambe ici la yebike soki ezalaki kisi ya nga ya pene na biso te aluka nzambe te elakisi ke nzamba leki kisi ozo comprendre do a Congo abeta pa kofi nga na biso ke na bande ko mona bato yo bazaka na bakisi mais na lobi na mokili boye bakie kisi ekoika ko primete etrôner likolo ya nzambe ke makambo nyonso eza kisi makambo boye eza kisi non bato wana ntango bayepa na nga babongoli nanu mitema te baza bato lokola ngai naza na famille eza na makambo susu eza te ke poser eza prophète il faut que na famille na olo bakenga na prophète imposé non na mutu
eza pende pe bango bana ba conviction na bango mutu akoyi koya pa nzambe soki nzamba bengi il faut za na conviction c'est pourquoi mon né dans le ba awa bato ayebi kaza na kisi aoluka ngai te mutu aza na kisi papa même l'église pas na soza ndoki au monde yo moko okota te parce que likabo yo na somi on na mbongo te pona za la prophète eza papa na ngai te maman na ngai te mais nzambe na bimela kinga apesi nga likabo bandoki bayaka soko yo na église na biso za ndoko kosumba à travers comme libonde lina yo puis à travers nguya o ya udoption o bon koloba te nguya obaka udoption parce que nguya ndeza nzambe ya nzambe nguya nde à travers udoption oyo ekoki ko sala que mutoye na makambo na otie maboko pe bimisi banyoka kati na ye bimisi ba magorodo kati na nzoto na ye bimisi ba biloko to mona na kati na ye pe bon na oloba bo natikala kotanga te na bible ape natikala te kotanga na bible voilà que Yesu to ba apôtre ba bimisaka biloko na banzota ba natikala komona ngote mais le problème c'est que lelo toza na ba conflit moko ya ba génération voilà ba biloko obimisa na nzoto papa na oyebiso loko ngai soki na meli mai o batokisa te hein o pureté na kolela awa so pesi nga mai ka obimi na robinet fresh mbala mona robinet meli na yebiso ko yokelanga ma pona ni pona mip na kolala te bongo sikoyo nyoka vana na libumu baskaris bazo sala mutu mabe nyoka fana na nzoto ya mutu après l'air bimi to ba nzambe mutu asali non et puis tokola to bande ko sakana pe e mwana mabele bo lianze kotio lianze wane obo ya balongolo mezo sala o pasi ale ngai na zwa nzube to nyama o mbisi babengi likoko wasaka nzube avana na nzoto ya papa. Mais prophète, tout le monde a un miracle en ligne, différentes églises, pour ne pas citer les noms, il y a pas de bois la yango. Tout le monde a dit non, oui, témoignage peut qui na télévision, certains dimanches samedi, tout le monde dit non, nani pasteur boy, révérend nani boy, abimisinga ligorodo, abimisinga mbisi, abimisinga boy. Et ça la mati. Bon, non, et ça au lobby ezali. Ouais. Ngai banana bana ministère oyo. Oui. Na mona yango mais na nzoto nde ya mututé. Voilà. Na opé ce témoignage oyo. Au moins pourquoi toza pena tout autour ya huile parce que c'est très important parce que Bible dit l'esprit du Seigneur m'a oint. C'est-à-dire ba pakolo yo mafuta. C'est-à-dire chaque jour yemo ye sur l'huile ne manque pas sur ta tête. Na Ecclésiaste lobi yango huile est manqué te Bible mtelobi yo et lobi yango huile est manqué te na mutu. C'est-à-dire quoi nguya wana otoza na yango. Ezaki na ndeko moko frère moko papi aza mwana ya non arubenga parisien wana aza na mboka oni na Allemagne voilà kindi tour d'Europe frère papi na bondela pour na famille wana alors esali ke tokei ba pesi biso avant l'opindi non kindi tour d'Europe na oyemba ba esprit molema apesa ngai place na salon na lopango wana lopango na bango on a limité salon on a liboké toute la église alors ça que mon frère wana lingai ko bala mbongo ezati leki na yakenda poto a umela 20 ans kina na famille pardon le même jour na sakoli po na ye na ese lelo nzamba oyebisanga boyamba bapa ya bauta na Europe o bala ezaki samedi na tongo na oyebisi na 15h téléphone eli na yebisi papa na ngasuba ndeko na ngana ngasuba avec prophète aux Nzambe ba benga petit frère na ki na 20 ans lelo la poto zoya pona likamba libala na kei na belle famille bazaki na ba problème bazaki 14 papa na butaka non abuta 14 enfants bakufi 9 ozoka 5 etikala ki 5 na 4 à 5 wana musulman zaki na 4 potaka ba kufa nena ocho bake kindoki parce que biso to lingika to croire que ceux qui muta obela amela kisi ya munganga to ya docteur akoma kinde to ndimi ke eza bongo mais ceux to bi huile eza kindoki or kisi wana o tozo benga chloroquine eza formule chimique o basali po pesa wat mais ngai na ye nango o ezali na sala huile te
ba presser yango na olive to ba presser yango soki na mbila na ba oyebimaka nga na zui nzambe ne mutasala ki nzete wana na zui yango na biloko ngai na kelate son prophète et sali huile oil donc pardon voilà. et sali huile d'onction na naza na magie eza muto ameli kinini to muto asaleli huile oye nzambe mutakeli alors et sali ke na ke na ndako na pesi bango jeûne na 3 jours ya légumes bo appliquer huile ba o ba obela papa une semaine ezaki belé toto bandi ko sambela na ebisi bango na wese na bino bobuka eza ne loko na kati mais na nzota mutu te voilà eza ne loko eza kuna papa ah Jésus ba ede loko eza mana masini babimisa tokenda na berger nanga babimisa ba maki bango moko so ezaka biloko na bango na ebite mais nganzamba indike nga bokene na toilette bobuka babimisa chaîne lisita moko boye ya barafia ya 14 personnes 9 ekatani mais singa moko etika le kangi 5 wana donc mbala moko nzamba yebisi ngai omoni nde boutaki misima tete ma ba jeune na bino pamba pamba ba jeune wana ba ndunda nga na musulman ah c'est bon na keina nga deuxième jour ake côté ka essence omoni a réagence na masina ya suka ngasa na suka agence a pemi ah ko wele la Kadhafi mutu ekata na musulman na kufa ona oyebisa donc sur 5 batikala ki wana musulman kufaki batikali 4 batikala 4 ozolanda po ayoka ki prophète te eza na makambo ebele pona oyebisa papa na ngai ba o ba pusana pele na nga ba yebi je suis dans les bons je suis dans les vrais parce que Christ est sans Jésus-Christ de Nazareth il n'y a pas la vie. Mais parce que prophète, Will Oyo, est-ce que vous êtes vraiment sûr que non Will Oyo, aujourd'hui ça sur la carte de la Bible wana que non nzamba lobi Will bosala boy Will donc chambo sala boy. Vous êtes sûr que non zande yango yo to. Bon pona ngai eza yango parce que nzambe nde alobeli ngai. Voilà. Eza papa na ngai te natangi yango classe te naza chimiste te nga na sana nga latin philo na ke osala comptabilité. Vous comprendre? Alors na sala huile oyo tepo na lamuki te papa nanga molimo papa nanga muzeka bengeli atikala ko ebisa biso likamba huile te na mutoto atikala ko ebisa biso makamba huile te yepo na Yesu kaka ndeto mona kine na otolo bana Bible Yesu abikisa batu na foi alors yo kendo malade ne big mais pourquoi Yesu appliquaka so ina ye atia ngona mabele azanzamba ko ka ko sa miracle avec les mona mais azui soyi pesa na bavega bikisa na maloba mais azui soyi asali potopoto a appliquer mutu wana na miso pourquoi Yesu asalaka yango po ya zanzambe pourquoi Yesu asalaka elakisi ke ba makamu mususu ezosenga kaka te philosophie utilité to philosophie non ezosenga puissance moko surnaturelle o non formule moko ba ko sala o ko sala ke il y a d'autres esprits qui ne partent que par des jeûnes et des prières. Alors, c'est que tout le monde ba esprit on est kokende kana ba jeûne ba prière on est ngosien etinda ke no ba église mususu ba bika no ba bali ara sou missionité pona libela ba église mususu ya komi ko sala miracle ya ko bimisa ba biloko na kata nzota batu. Bon, yoka na sepeli papa dona. Na oti ko loba ke Yesu alobi dans les derniers jours mko Yesu akoya ba signe koya il y aura des faux prophètes. On nimate que papa oyo azali ko sala musala nzambe batu pe ba yaki ebele pa na ye akoti lifelo. Pourquoi? Parce que azalaki dans les faux. Il y a des gens oyo ba osala biloko wana. Bon personnellement lokola na munyango na Bible te ke Yesu akino bimisa mutu ngando soki nyoka ndeto mona ngona Congo awa ba pratique ebele. Mais pratique ya huile c'est biblique. Que non Yesu abiki bolia misunité. Te kolia misunité ezali ba gène biblique. Voilà. Eza gène biblique parce que ngana habite ke ekoma lokola dogme, ekoma lokola doctrine moko bo evanda na otiko biso ke ya batu misu na sambela sans huile. Ba o ba biki na ba poto kuna, ba eza sans huile. Vous comprendre? Loba ke ba tindi ba ekei kuna. Ozo landa mais eza na batu ba biki ndengo wana na appliquer en côté. Mais le problème c'est quoi? On a battu au baosa la gêne net ngai gêne na uti ko loba na pesa ka alpa na pesa to ba gêne à l'église parce que nzamba loba ki nanga ezali na livre ya Exode avant bana Israël babima na boumbu nzamba loba ki balia ndunda bololo balia ndunda wana ya bololo babima Daniel
baeli ye main du roi na ba vin biloko ba viande Daniel alobite biso tokolia biloko oyo Nzambe apesi biso tolia. Daniel, Abnego, Meshach et Shadrach bakotaki na gêne baliaka te pendant 3 jours baliaka misunité baliaka des légumes baliaka végétal bayebi bango moko après yango Nzamba sala ike roi ya Babylone akomisa Daniel chef ya bandoki akomisa Daniel chef ya ba magicien et puis na ngina zonga lisumu ke na to poto clore na mama huile o na voilà. La fois passée tout na ngai maramba bag voilà. Est-ce que dit que Joseph moi na Jacob azaki ya Nzambe pour le lot Israël à côté en Égypte c'est par Joseph voilà. Mais Joseph bakangié na prison Joseph na likabo ya prophétie a dévoilé ba makambo ekoya ayebisi roi ti bakangaka Daniel ti Daniel abimaka na prison oyebelo ni roi pesa ni roi bengi Daniel abengi na kombo ya Belshazzar non abengi non babenga nde Daniel Belshazzar il a dit mutu Nzambe aleki banganga kisi ya roi mais Joseph babenga ki na kombo ya nani ya Safnat Paneah voilà na pesa kombo ya mwana na ngai Safnat Paneah pona nini roi mona ba démonstration apesi Daniel bag apesi bracelet est-ce que ça qui magie to ba que Daniel pas aki na kata ya dans les faux c'est pourquoi moi na ebisi OK eza ba histoire voilà eza ba histoire prophète balé malé mais comment kende pona to chité pona mkola lelo alors elo mo bo soulever ki wana peut-être soko be na ngoma mukeka parce que to ko bimena na suka ba ki conflit de génération OK tant on le dit conflit de génération on ngeko lo banini par là bon conflit de génération na neto za na Congo hein et je pense que bat na otikoloba awa na banda déjà une mission Zakari Tchaza na OZRT aye ko filmer biso na CPK wana a comme honorable été honorable voilà on a ça journaliste papa Zakari journaliste aye ko filmer biso to beta flit voilà déjà Nzamba bande ko lobela ngai déjà que na ozala o naza lelo na bepok wana alors na oye biso ke Congo bolingo yate basale ya Nzambe ya Congo moi to évoluer makasi yate neto mona ba Nigeria ba évoluer pourquoi haine na jalousie yango conflit à génération tant musée dit na base azalaka ba verno bazalaka voilà. Na tika ko ka témoignage ya verno ya mabepa ya musée dit na bala tie dit na bala kufi ozoka et puis toza ba papa Kimbangu na génération na tango akezaki na batebele babima ba maboko bazali belé ba ndeko bikisa bangunza bazalaki ozoka pa toyoka te ba swana mais lelo biso toza na ba plateforme ebele parce que bolingo ezati mutu na mutalingi azana point na ye siko biso to ke ne pas ba papa na biso to benga ba vieux bango na pe susu ba bomaka biso ba otila biso ba bâton dans les roues potokweya o ke ne pas une expérience mais a memo dans les faux kwa biso témoignage nde makambo ezalaki a biso yango tengo so mona ke to na conflit biso to komi koluka na ndenge na biso. Vous comprenez? Na ndenge na biso na otu ba papa nga molima sela uilité mais ngai Nzamba ya bisinga na sala oui professeur est-ce qu'on est bon na ndenge na bino wana mo teka na boko risquer bo bunga nzela te to bunga nzela te parce que il y avait un petit prophète na grand prophète beaucoup plus to ka Nzambe ke to ka bato to ka bato petit prophète akufa kwa yoka ka Nzambe te yoka grand prophète voilà en tout cas pour voilà vraiment na lobaka eloko mke vraiment oui les âmes abêtées, oui les âmes abêtées, oui les âmes cherté, ils en ont 1000 francs. 1000 francs. Ils ont 1000 francs. Donc si ben na ba tu pas solo ba 1000 francs. Oui, yaka na ngilima de 27. Yaka na ngilima de 27 na matete. To benga na numéro na ngai. Numéro est affiché. Oui les âmes 1000 francs, tout na batunyo sur église la ka 1000 francs mais na ebisio makambo ezali. Et loko ya Nzambe ezala raté commerce. Donc, ce qui 1000 francs dans le sens que pour tout ça, voilà. Voilà, prophète, tu comme pénal sous émission na biso. En tout cas, pour nous lelo, vu que non, appel na commentaire, tout ça qui est trop concernant huile. OK. Il fallait qu'il te préciser, te mettre pendant les points sur le site concernant ma cambouya huile ou éclaircir ba tout le monde ngo lobby boy. Au quotidien ngo boy bimi ngo boy éclaircir on va comprendre que non.
peut-être ba lo bakena au prophète akomi ko sala mbongo pona bonzoka na 1000 francs alors 1000 francs pour comme 10 000 francs dans ezango mwata donc ote kango kaka peut-être pona ba précision yo pesi wana pona batu babika kaka donc merci beaucoup pour l'éclaircissement na yo alors les autres toucher juste kaka point ya huile OK na nyonso autolobi pona makamba huile wana na mukuse okoki ko bakisa liloba nini parce que déjà na sûr fin semaine soit début à semaine prochaine faut ça sous numéro mususu pona koloba makambo o bango bozana posa que to pesa ma précision. OK, merci papa Duna. Ya mukuse zalika ke huile ya mabete. Voilà. Huile ya mabete ezanza mende mutapesi basala. Eza différent na mutu akina hôpital ba pesi kisi au médecin asali on a formule na ye mais oza nzambe ne mutalobaki. Et puis eloko nzambe ne na otuloba bateka ngote évangile bateka te mais évangélisation ba futela yango prix eza lokola ndeto loba merci nzambe apambola bino apambola pe patron na biso ya chaîne alendele akende liboso na pamboli bana na nyonso bana poto na Océanie na Europe na Asie na Amérique ba benga ranga ba continuer ko benga vraiment nzamba prophète prophétie na ngezali bino bozana mikanda te bino bozana ba prison boko bima bino bozana mikanda te na niveau poto bokozwa yango bino makambo ebeba mbongo esila bokoka suko zonga Kinshasa te nzambe na nga zozongisa bino kota na contact nanga okomona loboko ya nzambe libale kufa to libale zate okozwa yango botaka te okozwa yango numéro ya téléphone na ngai eza adresse ya WhatsApp ezali plus 243 90 24 91 392 voilà plus 243 90 24 91 392 ouais ça dessus abenga ngai voilà oazo mona makambo ça est compliqué même na Congo même libanda Congo na Afrique na aussi partout benga ngai nzambe na biso azanzambe elonga yesu akokota makambo na yo oza décider oza elonga. Merci beaucoup. Voilà, retrouvez le nouveau invité de l'émission Grande Causerie ici sur Nouvelle Tendance Télévision et je vous invite de ne pas surtout zapper. Ne nous zappez vraiment pas parce que le programme continue. Restez toujours branchés et abonnez-vous surtout sur Nouvelle Tendance Télévision. Abonnez-vous massivement parce que l'émission Grande Causerie et Nouvelle Tendance en général, tout ça, on a matin, midi, soir, pendant qu'on peut savoir l'actualité, l'information, pendant qu'il y a des fans, il y a des confinement. Mais biso tozali kolala kola mukate kaka pona kosala bino plaisir kaka pona ko informer bino botika la malamu kopesa merci l'équipe technique o basungi biso pona mkola lelo et puis mbala sima kaka na kati émission oyo bokomona prophète pe bozelanga susu lobi pona inviter mususu ya sika na pesi bino mbote mbala sima.